Bonjour bandeko na ngai, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois na chaîne Abisso Ines NM officiel. Bandeko na nga kandi na yebisa bino na système moko ya Tokos. Bandeko na ngai biso toyaka pamba pamba te soki boyoki biso donc ya koloba ezali. Alors, nous voici encore une fois na mozindo na biso entre Ferregola na Fally. Bandeko na ngai esalaka mpasi koyokaka ba rumeur, koyokaka ba polémique ebele ke Ferregola ndenge azalaka wana ye alandaka kaka Fally. Ndenge azalaka wana Ferregola ye azalaka na inspiration te, azalaka kaka Fally pupa asala bongo puke ye pe asala bongo bandeko na ngai. Sinon likambo wana Ines NM officiel elobai te tovandaki na te, raison pour laquelle bomoni eboyoki biso bandeko na ngai. Polémique entre Ferregola na Fally ebandi lelo te, ebandi kala penza ya makasi bandeko na ngai. Lelo Fally pupa déjà toke mwa mbangu bandeko na ngai aza na double concert na ye na Stade de France na mwa ya me. Alors ebele ya bagolois pe ebele ya bawario bakomi oloba mingi bawario batelemi balobi ke no ndenge baza wana Ferregola ya azalandaka kaka leader na bango. Donc soki Fally pupa abeti lokola kobeta boye double concert ya Stade de France, Ferregola ye pa ocha date parce que so tolandi ba année ya eleka Fally pupa asalaki tour na ndenge abetaki basala ebele na bapoto ba États-Unis par-ci par-là, ba Bruxelles, ba Angleterre, donc abetaki na ba Belgique plutôt ba arena ba arena, donc tournée ebele Ferregola ye pe alandaki kaka na ndenge ya bongo. Et mpona bango ebandi lelo te, eza kala Ferregola alandaka mouvement ya Fally. Bandeko na ngai to moko tovanda boye toloba mwa vérité. Bandeko na ngai bomoni soki totali bien ndenge likambo ezotambola na vie bandeko na ngai, likambo ya kolandela moninga soki asali nga pe nasali ezalaka bien te. Soki moninga azosala asali ya bien betela ye maboko pe ya yo tour ekoya okosala pe tokobetela yo maboko soki oganye. Alors qu'est-ce que je veux dire par là bandeko na ngai? Déjà Ferregola alandaka Fally te. Il a toujours dit biso toyokaka likambo wana bandeko na ngai. Fally pupa na Ferregola baza ba icône na musique na biso congolaise. Lelo baosala fierté bandeko na ngai ya musique na biso. Mais ce qui est vrai tomonaka mutu na mutu a évoluaka na ndenge na ye na coin na ye. Toki ata na ba rythme, oui c'est vrai bango to bayemba rumba, mais mutu na mutu azala na système de jeu na ye. Système de jeu penza bandeko na ngai. Soki tolingi tovanda lelo toloba ke Ferregola alandaka Fally ndenge ayembaka bandeko na ngai, likambo wana eza ya solo vraiment te, wana lokuta. Fally pupa c'est un bon chanteur, Ferregola pe c'est un bon chanteur. Basali ebele pona mboka na biso. Alors bandeko na ngai kaka nde na yebisa bino biso toyaka pamba pamba te. Oyo ezali ka introduction. Avant que to silisa vraiment mozindo na biso ya lelo nalingaki natia mwa audio moboye ya Ferregola. J'aimerais que toyoka ye et puis par après na otia mwa analyse na système moko ya Tokos, système moko ya propre bandeko na ngai après ndenge na yebisaka bino. Alors j'aurais au moins préféré que toyoka Ferregola. Toloba ebele te toyoka ye puis tokozonga. Sale lobo yo okoka. Vous comprendre? Mabe ya kolanda oyo moninga sali yo polongo landa ngo. C'est pas bon. Au délai. Banani baké déjà plus loin.
Non, par rapport à la zone Bango. Je suis en retard par rapport. Nani a commis déjà plus loin. Dis-moi. Nani, personne. Je dirais par rapport, il y a des artistes, par exemple. Qui est plus loin? Qui? On peut savoir là, les connards, le la Fali pour aujourd'hui. Il est loin. On est là-bas featuring. Ah ouais. Et puis peut-être dans la nomination, on a ba Moka Misusu P. Ah ouais. Par exemple, tu peux ça kaka. Exemple voilà. Bon, sans polémique. Il est loin, à quel loin? Soit à quel loin, donc ça va déjà, c'est bon. Mais, sans polémique, donc bravo, soit à quel loin, ma disque d'or rébellé, ma platine, ma tout ça bouillé, ma biti, ma tout ça bouillé. Donc s'il fait ça, c'est bien. Et ça, fierté à Bissou Congolais. Tant qu'il y a un Congolais qui se respecte, un artiste qui se respecte. Mais moi, je dis bien, c'était dans le bague, non? Aller aux États-Unis, moi je vais pas aller là-bas. Il y a qu'au foot bien Imoko. On comprend. Parce que la majorité de tout le monde a battu, c'est un Congolais Bakendara. Et ça, on a Congolais Bango. On comprend. Voilà, Bandekonanga, j'espère que très bien Toyo qui fait rigoler Moko, le padre. Hein, Bandekonanga. À répondre vraiment intelligemment et surtout intellectuellement. Bandekonanga. Réponse à faire Gola wana lobby is clair. Les Gaulois, est-ce que boza wana ceux qui boza wana bo se manifester na ba commentaire na lingi na yoka bino. Alors, bandeko na ngai likambo wana eza lokuta. Faire Gola toyebi très bien que yes, fali pupa lelo asali ba fit ebele. Asali ba fit de belé za système de jeu na ye ndenge azo évoluer a boulete. Parce que fallait pour passer à Moutoumou à Boulaka. Depuis Kala, les lotos comme nous avons des vidéos, fallait pour pas Kala. Biloko azo sala, les lois biloko boko, abanolo bakala. Donc, les Moutoumou à Boulaka. A Boulé na été, ngane non sabo, il faut la côte à moi ba fit. Asali na ba fit. Et matisi moi musique na un système moko. Alors, ceux qui font rigolo à sali ba fit, cela ne veut pas dire qu'ils sont incapables. Te mutu na mutu aza ndenge na ye evoluaka mutu na mutu aza ndenge na ye asalaka miziki na ye na ndenge moko alingi ndenge équipe technique ezo diriger ye pe ndenge ezo diriger technique na ye na système na ye bandeko na ngai biso lelo tokoki ofanda te non parce que fali pupa azalaki na lox akati lox fe gola azaka na lox. Donc il faut faire gola et pas catalogue. Non bandeko na ngai. Non bandeko na ngai. Ceux qui fait gola kata ki yango donc eza na système na ye moko. Hein? Biloko wana ko landa. Et d'ailleurs, ba niveau wana ba kosi ba komi wana ba niveau ba fali pour pas na faire gola. Eza lisusu tante ya ke na sala eloko moninga sali. Parce que normalement na degré ba si ba komi bandeko na ngai. Eza degré moko boye. Ceux qui sali eloko moninga sali les gens komi au Kiti. Donc, bango tout ba en posaka ya kosala plus que les autres. Alors, batou ceux qui ba Lucas que ba sala plus que les autres, comment est-ce que ba bando copier les autres? Bande konangai. Biloko wana eza na sens te vraiment. To longola biloko wana. Kaka ne fali pour partir double stade na e. Coup de chapeau et moko aigle. Isa ba projet na e. Ceux qui t'ont dit bien projet à Stade de France, abando boulang ata lelo teza loko bando na biloko ba préparaka. Et surtout ba biloko lokola ba concert wana ba showcase aka ya minene lokola ba Stade de France ba défense ba Adidas bandeko na ngai eza biloko moko ba préparaka oki olamukaka bongo te parce que na moni moninga na pembeni asali yango te nga pe na sa okobeta zéro. Talaka na niveau ba fali pour ba faire gola wana ba Fabregas ba héritier bazalaka wana otia moi date boye vide na stade ou bien vide na salle au moins en degré à soni bandeko na nga ba yoka et aux degré moko moyo eza évoluer vraiment. Alors pour ne pas biloko wana ekomela bango raison pour laquelle balingaka kozwa temps ko préparer biloko malembe jusqu'à ce que et comme bandeko na ngai. Alors tolongola ba penser wana na mutu na epoko baza eza epoko ya kolandela bato te baza na temps wana te o na landa mutu kingani te. Oui c'est vrai ko s'inspirer parce que biso tout to s'inspirera ka pa
et pas voisin mpe akoki s'inspirer pa na yo eza na mutu moko te o déjà o ayebi nyonso te biso tout s'inspirera quelque part boye na boye hein bandeko na nga tolongola bapensée wana bato oyo batravaillaka ce sont des grands bosseurs bazotravaille dire mpona bendela mboka ya kosakana te kala mingi te tokomona Frère Egol azwi Grammy Awards kala mingi te tomoni Fally azwi mwa Grammy Inos Guez eza fierté mboka na biso nde biloko baotravaille Grammy mpe ekoma ata Grammy moko ezonga na mboka talaka bandingo na nga depuis toza ata artiste congolais moko tasi azwi nani ba Grammy wana depuis Congo eza Congo eza biloko topesa ba artiste na biso amour na to supporter bango tellement topesa to pousser bango ba travailler dire bakie boye na bapoto ya bakie na mboka plutôt ya mapaya bazonga na ba Grammy Awards wana ekozala mwa fierté ya mboka parce que toyebi Grammy wana nde ezalaka trophée vraiment toki koloba ba trophée ya liboso na ba musique ba industrie musicale. Alors tolongola ba idée wana ke boye na boye comment est-ce que Fally Ipupa koti ko copier ko faire Egol et comment est-ce que faire Egol koti ko copier Fally Ipupa ça ne peut pas cela ne peut pas être possible. Ça n'a pas de sens, bande konanga. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et belé Fally Ipupa sala qui tourner sala qui est belé à sali ba défense arena ba Adidas à sali ba arena à sali ba tourner belé biso to mona qui année 2024 23 24 et 25 à sala qui ba tourner belé bande konanga. De son côté aussi Frère Egol la sala qui a même vu qu'il a landa qui na sima Fally batutu babanolo bakaka qui a copié Fally mais ce qui est vrai quand nous avons bisabilo bandeko nanga ba biloko ba concert on va préparer tu peux pas seulement salango brusquement boy non peu importe qui tu es aux a Fally à Frère Egol aux a héritier aux a Erason aux a Jibempia na tout Koffi Olomide il faut préparation. Bandeko nanga ki lelo ba musicien ba komi ebele ba komi tellement ebele fort donc peu importe na degré ozali faut soit préparation otie moi date na mutu na yo moko na équipe na technique na bo travailler les dates et puis au lancer date na en public siko ne public ko répondre yo bandeko nanga lelo public est comme boudé et comme boudé populaire et comme boudé ba artiste ndeko na ngai kande na bando ebisa bino lelo public ekomi obude ba artiste akoko osala na azana moto asombi billet a sacrifier temps na ye akoti ti na événement mais artiste azoyemba kuna komona ta mwa chan kopesa ye mwa ta énergie moko rien de la musique na tongo boye mala moko otie date o nga na kobeta concert parce que moto kingani asali aye bandeko na ngai ça se passe pas comme ça hein donc soki Fally Ipupa sali lo mo boye et puis Frère Egol la ndine et puis asali loko peut-être koki okena nzela moko cela veut dire que ça a été préparé soki Frère Egol asali loko mo boye pe héritier pa coach boye pa sali loko elandi nzela moko donc ça a été préparé. Cela ne veut pas dire que ça a été copié non, ça a été préparé. Babiloko ça y est hein et c'est préparé ka bandeko na ngai, c'est pas seulement brusquement comme ça je m'excuse et puis pas lancer date te bandeko na nga te. Tolongola ba polémique wana kande na bisa bino et surtout ba polémique à comparer ka ba artiste mboka na biso to pesa bango te ba encouragement ba yoka ba mona amour wana bazala concentré musique na biso kita te bandeko na ngai to lité pour na première place toza nango pour na Afrique francophone na biso toza ba première place hein to lité pour na place wana bazwa ngo te sinon auto kende za mabe
place auto kende sa mabe réseaux sociaux et comme kaka moto soki alamuki boya akie na réseaux sociaux apibie non fali pour pasali boye et pas faire rigola fali pour pasali boye pas héritier biloko wana eza bien te bandeko na ngai topesa bango ba encouragement yo soki oza wario problème te sapote wario na yo sapote fali pupa yo sala kaka biloko eza fali pupa soki eza golo asala biloko kaka oza faire rigola c'est fini kotakaka te ke non fali non wana nde polémique bandeko na ngai toboye. Alors merci encore une fois bandeko na ngai na kozwa ta na bino ya kolanda Ines NM officiel. Surtout je me reste que na rappelé ce qui est la première fois na kolanda Ines NM officiel bandeko na ngai kobosana surtout pas ko s'abonner. Tango wana bo s'abonaka bo klikaka pe na ngonga na notification malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois Ines NM officiel akobano poster vidéo ya sika ozala notifié bandeko na ngai pa na biso ezangaka te. Alors abonnez-vous massivement na système moko ya propre bandeko na ngai bo cliquer pe na bangonga na notification et kosala biso kitoko makasi bandeko na ngai. Alors merci encore une fois, bye et à la prochaine, ciao.